tu aimes. Tika mwana bato obengisa kiye na resto osombi biloko futi omeliye na supermarché poni biloko futi obimisi porte-monnaie okapeliye $, akomi na posa songe pa na bango olingio memaye na kuzu te. Tika mwana batu, 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 tika mwana batu. Jean-Marie Liboma les gonza du abimaka kaka na buto toyeko bimisa na Mbote bonjour na bandeko balandi na biso ya Africa Telema TV pe bandeko balandi na biso ya Congo Vérité polele polele na besike zwami bino bozaya ko sepela parce que bomoni mara boganga alelo ya na bandako parce que mbetologie yango esala ngai na yoto zala ezuma mwamba sa mbetologie ndio yoza sa mbetologie do landa momi wana et puis Roma landa e mokonja ba terroriste na kati ya Bruxelles sa mbetologie ndo bala momi wana et paka di tutala Alexis na kati ya Belgique Dadi Manaka Yangandeko Zalayo. Sans plus tarder, na repasser micro ba se présenter na bandeko balandi bandeko balandi boye babango baza banani ba uchi wapi moko na moko kopesa kombo na ye. Bonjour mami. Bonjour Marakuja. Kombo na yo bandeko balandi ya mbeto chibalimbaye. Nga kombo na Bijou Kwelo. Bijou Kwelo. OK, merci passer micro. Bonjour Maman Marakuja, ngai Abasha Bolangala. OK, merci Abasha Bolangala. Bonjour Mami. Bonjour Maman Mara. Nga Nene Njora. Nene Njora. Oui, bon, merci. La merveille. La merveille. Oui. Merci la merveille. Dimitri Bongania, moto asimba kabilili po mona mara po bolanda mbetologie donc Dimitri Bongania bogar moko boye mobala elengi babia lekita banangulu na elengi et 9 lumière na benga ke 9 lumière mon papa so bozo tala émission o lelo mbetologie tie sala madon grâce à 9 lumière donc tout ça kawan to soko ba et fils du soleil mampa merci à toi Dadi Manaka et puis Roma landai tout ça kawana mama elikambo na biso lelo ezali toujours mbetologie parce que salanga na yo sans mbetologie ndo bala momi wana te to sans mbetologie nde bozwa te sans mbetologie nde bozongani te nde bozongani na bona tanga kombo na parce que mbetologie nde zongisi yo na ye donc to saka wana pona mbetologie ya mabeto bwaka ya malamu tozo ezo sunga par-ci par-là mbetologie sans frontières pona otonga ndako étage etala rata ya maçon te on est là toujours na mbetologie nde sala yo zuma mwambo zala so ba yebo artiste munene grâce à mbetologie donc tu es là. Et maman elikambo na biso lelo ezali kotia misapi na sexe ndenge za mobala tia mwasi misapi na sexe to mwasi pe tia mobali misapi na anis na ye to kotia misapi na matoi ebakisaka nini to elongolaka nini mama elikambo na biso ndenge za lelo na kati ya plateau na ngai donc bayeka pona regarder bante ba kopanza nteke bolanda bango no bandaka na loboko na ngai mobali Bijou soki lelo mobali azotia misapi esala ko ndenge nini to ko tia misapi na sexe to misapi na matoi esala ka ndenge ne bakisaka nini to elongolaka pe nini bande ko balandi na biso ya mbetologie balingi bayeba. Merci maman Marakuja pour la parole. Et maman nangai kotia netinga pena pour nangai na préféraka mobali atsanga misapinde na nzoto nanga wa mwasi. Na nzoto na liboso kwa mobali asa musapi. Et baksa gumo bo na ebité ndena ko expliquer ngo. Et ça la bien mo mona ko kufa souté donc mona makamna suka bien mona omona ka liwal loko esuki ata ba peso biloko olia okona olia ngote ozano na petite omona ka donc osala noka yango ezala bien makasi. OK, merci. Merci à toi Liswa Ndeke, mon vieux cool à Londres et Denju Konde, étoile filante, Barbie Fioti Ngoma Motema Madom Bonga Ngoma et Dimitri Bongania, Zala Yote, gardez bande na yo. Maman Nene Njora. Kocha misapi na sexe to misapi na anis
soit misapi na matoi ebakisa nini to elongolaka nini. Merci maman Mara. Kotia misapi na libolo. Oui. Be kotia misapi na litoi. Ah. Nelinga ngo makasi. Ngala linga kango. Ngala linga pena mobala otianga misapi. Tina matoi. Aso kotianga mwa lolemu. So baba ki liwa ezoye ezata ekomi place wana ngala ko kimana ki eta komi mususu. Oui. Pona obanga kokufa pona omona ke na otika biloko bien na mukini. Kotia musapi ezaka bien makasi ebakisaka bolingo. Oui, nga so otinga musapi te na satara bien te. Ok, merci pour ce micro et papa la merveille, la merveille. Kotia misapi na sexe pour batui, yo pe so kuma to misapi batui, to na mise et ça la bombe ngeni. Soit yo otia moi merci Nasekina nous. Avant de répondre à la question, na pesi yangai au mot famille de Kozumantumba, ça dit famille moko, na pesi mbota trop artiste donc ça dit ya lo baka na ba œuvre. Kocha misapi yango na terme oya uti ko lobela so libolo wana na lobi yango pa bo ba bien parce que ça mbétologie ba na loba na omoni mutu mususa occupé ko chape misapi ba sapi loté hein. Moi c'est pas rappeler loté. Parce que ko chape misapi yango pe ki c'est net singa misapi na ngaboye. So na ochaka parce que na ochaka te pour côté bon l'idée soit ne etikala na simba onde. Donc ça dit yango ndeta na bouger yango ndezo baksa please. À comprendre parce que ko chaka na lidusu eza na ngo ko chaka mais maintenant na simba l'idée soit na vraiment na simba l'idée soit na ndesiko eza ko exciter l'idée soit parce que na ochaye misapi na l'idée soit na eza ko exciter maman na lobama sananga zuma bien tango ocha te maman na loba parce que mutu fa comme place parce que ne na loba boya yebi donc ça dit na ko loba te ya yebi place mamba on des alara non te ngani mna pe cours ngala comme professeur donc ça dit l'idée soit na nde bakisaka dose mutu mususu ko zwaka lolemu na yo pa opakoli ende na matoi et matisi esko place mususu na place le bono de Jésus ko lobata mususu pe kombo na yo makambo na zoloba artiste omoro ola na ngaka Zumantumba peut-être pas yebi na toujours publier ka pamba toujours ko bakaka na émission na biso balobi Patrick Mandeke na Afrique du Sud précisément na Pretoria mobala libala zalayo et dicodier chauffeur ba grand car na kati à Paris. Quand on dit dicodier donc chauffeur ba grand car na kati à Paris et Sola Ricardo Zoao les vieux makambo na kati à Portugal et Richard Kweti de Panama Joe Kodondi na Israël mon vieux ya vandara na Suède mais mikolo azande na Israël Salayo et Élisée Issa Mondonga c'est mec à moto Salayo papa Abasha yo posa mobile écoute na pe pona bolingo ezaka yo salinga pe na sali et là pona mutu moko karate ceux qui bazo tchao misapi na Nice soit na matoi et ça la kondenge nini o tsepelaka nango to ezalaka na ebakisa nango eloko te soit et tchaka nini na kati ya love tango za na mbétologie. Vraiment merci mingma Marakuja na landi banyo balobi mais baobi lo côté non ba convaincre ngai ba tapa côté OK misapi ça nini na mon importance à misapi na love te. Oh. Oui. OK. Na place de ocha misapi. Le lem de mte sala musa. Musa pe sala nango lo côté. Donc bati kana bango ko bebi sa misapi. Po misapi simba microbe. Okangi sapatu. Oye osali bolongo libo sali boye. Nasisa. Nga vraiment naza contre yango. Ceux qui te parient, na banza ba téléspectateurs ba lobanza na raison. Na musapi na lolemu. Bon, bobi misapi. Oui, bocha. Baso bacha manzaka milai bacha nini. Aozo ki saoti. Yeba ba parti o bozo ba na awana yobi awana zadina ba no ba kongo ba ngo difuni lifuni. Eza pe
eza partement sensible même chose lui vagin kati nango eza elemba et osenga pele omo o elemba esepelisa yango et osenga bilo omo sekte au moins l'olem arana soina donc soina soi ezoleka bien eza la rouleau à peinture to pinceau zo cha ezoleka mais musapite musapesa la elo côté musapezo bebisa même na mat esa la pasite doit l'olem chano na lito yo kana mutachio musapi donc elo côté misapiko esa nango elote etika po e apporta rien bandeko bo convaincu netinga ke bakosi bino pone na zo baboy jo lobe à l'éduc de Bourgogne na bozi kala mobala fatu bayebi ke bakosi babi asolote na place à misapi Jean-Pierre la zo andimelinga tia lolemu ndem tezala bien misapite misape zo kisaka ato sukoli maboko eza toujours na mwa ba déchet bandeko ba garda po eza mi bantu ba garda manzaka milai bando ba garda manzaka milai bozo ça moi plan biso moi bakozoki sa nyampoul c'est-à-dire nia so manzaka leki milai ozokisa nia manzaka milai na litoi oko tobola oko perforer tempa donc misapiko et ça les lote ça n'apporte rien na kati ya love. Ok, merci papa Basha Dozoko Bakaka balobi Souza de Monica leader à Kingo Mwambe leader à Mofoube donc ezala yo leader Souza de Monica na Paris et Élysée Isamondonga c'est mec à moto na Paris donc moi c'est Lengi moi c'est Ngambe Dozoko Bakaka papa Basha lobi bakosi bino musapesa ke lo côté na place musapi c'est mieux le lemonde et lembola partout il mande que na Afrique du Sud Dadi Manaka na Belgique Pierrot Malanda mokonja ba touriste et Pierrot Malanda sponsor number 1 à Maracuja so moni pour l'équipe Pierrot Malanda longola so moni l'équipe Dadi Manaka longola bango na place pour Dadi Manaka ndia zo charge rola ya Maracuja chaque émission so moni za likolo na yaka longola ye et du total mpaka Alexis na kati ya Belgique ba yangai maman nene papa Basha lobi bokosi misapesa ke loko te misapita musubo sokole ngo bien te ou soit manzaka ndebo tchaka boko kozokisa okochonga na kati ya nia ekobebisa ekozokisa na lito ekotobola tempa donc bino bokosi biso bolobi ke bakisa ke elengi neti nini o ekoko bakisa na misapi parce que misapi eza borte misapi eza tokolo balolemo te bino lobi epesa ke elengi bino misatu boza pour misapi ke epesa ke elengi neti nini o epesa kana misapi bo éclaircinga parce que nga Maracuja so convaincre ngate na ndima ote papa Basha abandi mo kokota abandi ko beta mo ba coup de tête par rapport ya ba réponse obino bo pesi ngai elengi neti nini bakisa kana litoi to banda na litoi epesa elengi neti ya nini après to kitana si misapi ngo keseni oui peut-être ba misapi ponga na ebike soki na simbi mobali nanga na matoi soki nazotia ye misapi na matoi babika kotisa ngo tina kati te faut kozwa ngo pembeni nango obimi nango na libanda yaya olala pongi olala pongi ezo simbi Basha olala pongi olala wala olobi na mnoko so na simbi olala pona ko simbela ye le no simbele no solisa ye na loba maloba mobo ayo ko ngote sa neti pepe na matoi na ye le no simba ye na lobele mo maloba moko yo ko ngote maloba boni oyo mo mu pepe wana ya matoi ekota na matoi alala mama oui nana si mwasi moko te oyo asala ye makambo wana yango na lobinde mwana maboko kese misape na lobe kese ela ba misape mususu pele soka simbio ozoki na opene ndengalo mais ça la misape mususu pele soka simbio mama c'est que so lobe ate loba monte c'est qui na simbia mwana akoloba olenga na simbo na lobe loba pembe na matoi ezate ke na simbo ka pamba na simba oka pona sante no simbo na bolingo nyoso na lobelo liloba na litoi mupepe na ngai ya litoi ya mupepe na mupepe ke koto na matoi ona merci nene toujours continuer merci à toi Koko Lissi Engazi na Londres et Mami Ngala na Londres Olivier Ngala na Belgique ya ngabandeko Neuf Lumière Ngala Olivier Ngala na Belgique donc vous à la bino et leader Timba Koka na Liège moi c'est l'héritier Mfouki na la crèche donc place aux hommes donc la crèche victoire Talika à place des artistes na ngambo dans la crèche zo vivre mu pepani sambe
Maman Nene, papa Bacha, va me bête, va fouler des gens comme Kota Ramon qui m'a dit. Mais comme si ma carte, beaucoup ça public, beaucoup ça va bander au balandi en mythologie. Parce que dans le monde entier, il en a en mythologie. Babi Maracuja continue, courage, plein de succès dans la mythologie. Notamment quand Maracuja va botter la bonga pe na sambeto. Idéologie na ngape ya mythologie. Donc na sakawa na pas sa bota maman na bota na sambeto. L'état ba ngaba bimisa bona bima déjà. Ya on pe na idéologie na ngamba mythologie pe simba etosa parce que ba balo e kabwane belé bazo benga Maracuja. Lo mo lo ba na ngaboye. Lo mo beta ki na émission boye. Toka na tali yango na ngana sala bime na zongi na rai. Donc sans mythologie ndenga no tuzate. Mama Bijou. Mama Nena lobike soki asimbi maboko mse keseni. Suko misapina niar. Yoso batio misapina niar epesa ogunini. E komisa kona niveau nini ya lobi soki liwe komina na kalamu ya kimia ke na matete. Po liwe zwa ete na lengi wana. Yoko konfeke ngana ni. India wae. Mama Maracuja makambo oluka olu. Bat nous sommes aussi sango, il faut pas si sango vraiment. Donc pour nangai makam papa nanga aza côté nanga lobby et convaincre ngana elote. Pour tenga zana misapi quand den maman nena otoloba, eza ça dépend ya batu et simbeli. Ya ça dépend ya simbela moto. Po eko sala mutu msupe asimbio on des soda auti kitona dans azo sala azo tokutu mane tokuta kuna la kati eso ça tempa mais non bilolo ko ba sala ngona douceur donc ozo sala molo lentement et sirement po mutu akoma pena na sikango donc il faut que sala malembe moi li solo moi boy pour na ngai net misapi so baba kotina misapi na sir. Quand on a autre ça dépend na libolo ça na libolo so ba kotinga musap na libolo ça dépend ya muto akokotse la nga yango yemo aibi façon nini na okotse ta akot tu banga sopene maintenant azokota maleme musapi na lo lemo eloko nini pesa kelengi kole bon nini musapi na lo lemo yon na uti koloba et ça dépend ya esale la moto po ezana la moto musupe lo lemo azu minu ne nyonso tu akangi yo ngo lokwa chepanje mais non ozoka lo lemo oui na lo lemo tobi lo lemo yango kape na lobi o epesa lo lemo na misapi nini o eleki elengi o epesa lo lemo na misapi entre misapi na lo lemo pour moi eza misapi oh oui pour moi il y a misapi ça na ebite mutu na mutu ya nande ya nzoto na ya mona so ba salinga bo na yoka bien so ba sanga bo na yoka bien netinga pona se retrouver so na sala na aussi banana mobile pona yoka bien fa banana na mabele abaninga na mabele ameninga mabele akotinga misapi na yoka kwa na kufa oui pourquoi na kufa sute donc makamsu na bosa nanga on est makamsu ezaka na ngoto ndeto za na toza soki wapi sope wapi OK OK, toujours comprendre. Merci. Merci à toi, Liswande, qui est cool pour mon vieux. Maman Nene, toujours Koba, ingénieur Willy Mwanga en Allemagne. Et son excellence, papa des anges, et japonais au Quito, na New York. Maman Nene, Sikoyo, yo le bimisapi, so bazo tia yo ndesa keleng. Na misapi, bazo simba na mobile, voilà. Sikoyo misapi, na lo lemo. Nini epesa kelengi koleka, soki bazo tia yo.
bandeko na biso wera yebi ke chato lia soko kweko ya so sentiment ka makani baka siko ko ba merci eze ko yinda na plateau Pierrot Malanda mokonja wa théoriste na kati ya Bruxelles et Diko die chauffeur ba grand ka na kati ya Paris di tutala mpaka Alexis na Belgique Dadi Manaka nde wazwaka charge rolati ya marakuja so leki Dadi Manaka oye to longoli to cheyo nazo zela bino parce que kalaté anniversaire na fleuve likola mabanga kiche zate mais c'est zate to bina likola mabanga likola fleuve donc kalaté wana anniversaire marakuja tala marakuja bota mana sambeto pasa ko lia ko bota mama kita na sambeto leta ba bimise boy na sina bima donc on a une idéologie na ngambetologie voilà d'autres ko bakaka la merveille elengia misapi na elolemo parce que moi si pas lembo la mobali ako sise yo ti na se mapumbu ti na nzela ona entre lifuni na mapumbu akoti so na misapi siko na lolemo na misapi nini leka ka elengi makasi masala ngazuma na leli sadi na ngai omoni mission na moni siko eza rolala esengi siko la merveille la musango. Oui, franchement, Naptunyo Mara. Et ça là m'a jamais. Ce que place là, on comprend que Abba Chaza Koulou na bolingo. Oui, franchement. Yé aye bisanga. Non, toza na plateau et le royal. Non, non, non. Aza Koulou na bolingo. Ce n'est dans le babo aye bisco. Oui, pour ni. Na la musico émission. Yé bisanga y place oya ke na moisi na ye. Alongoli mbala moko formé. Abani mama ko 6 mois sinaye. Maboko basala ngowapi. Tolo bana vérité. Pour mutu pas pesa mutu posa toko za na boyo moi si na pona tele ma pe bien partir à maboko wa. Bando simbanga na telemi. Pour pesa nga pe sentiment. Ka kolambula même sobi ke maboko tango simbanga. Misapi na ningo changa na maboko. Peut-être ya basha ana manzaka milai yango azokisaka basi. Peut-être pe tango simba pe moi si na nani na niar na ye azozoka yango comme benga na ye. Franchement na Abash a la raison parce que tout est important. L'olem ou misapi, tout est important. Pourquoi tu bandes non lui y a on a le biboui. Bon angai. Ah mara. Tout ce qu'on sabatu ya poto tout même bango na tala. To kos mon abash a ko sabilo. Papa boy bisanga nan. Oui, yango ya clair. C'est qu'il y a abash a bandaka mbala moka longoli mama bilama ba nikolango. Na banda makambo na loba bien souma o comprendre pas ça dit oh non non loba wana master na ngai makamba introduction nyo surtout ezalaka na love avato kende wapi to sala tout maboko nde mutu ebandaka musala si malolem mupa yeko ya ali na plat oui caresse tendresse ngo esala maman ka na longolo bilama na bani maman oh mais makambo na zoloba mara maman kamo na loba oh boss les plus jeunes on comprend pas Oscar Diba a bien nga pona makambo yango pe tombe pe bien même si j'ai ma beaucoup bandaka nanu le ba ke mutaza na ba infection parce que mutu ana zo lamwe bo soki sikoyo nyara ngo pesa na ba infection yebisanga siko to mate ke yemda kufa mutali boso lo lemo ekozi kayo soki nyara wana eza nango bien te eza na ba infection ezo sopa mai eza bien te mutu mususu banda ko exciter tant musu na zwi musapi na ngato loboko na ngana fongoli nyara na ye na simba lide su na ye ezo telemisa ye biloko ndeko pousser nga siko na moment wana na sa makambo wana ya basha maman na comprendre que ye akenda kambala moko vite petit longola abwa kiboye abani maman oh abasha zonga na place aye ba place abanda kate ah émission la mukisiko merci. OK, merci la merveille. Son excellence papa des anges à vos ordres de kalaté na kacha bakindo to zala wana moi sécurité pembeni do yo ba lui popi mwanga na Bruxelles et héritier Mvuki na la crèche Fumutoto Dikizeko le patron de satellite Royal TV et Fumutoto na kati Luanda ngande kozala yo Dadi Manaka nde moto azo charge rolati ya marakuja ka nde na lobaka pona kotonga ndako étage etala kata ya ma santé donc Dadi Manaka nde na kati ya Belgique na gare du midi salon de coiffure ezaka moko okuta Dadi Manaka na kati prêtre donc prêtre ba prêtre papa Abasha na mono komo kota mwa malili parce que batake awawa et pas ya la merveille alobi okosi bande ko balandi la biso ya mbetologique le lemonde misapeze tina moko te
La merveille a continué moi parce que a démontré moi biloko mo ezalakana. Ezalaka déjà. Misapi wana tendresse caresse TV donc tozo kota tozo naviguer mbala moko. Yo le bino biso ko teza atina te lo lemo. Papa basha esi okutana déjà na moto yo lo lemo pour la lipungi. Ça c'est que oui, parce que c'est que dans la monde vraiment au monde quand la merveille Alexandra Musapi moko boy kuluna bolingo misato donc ngande kuluna boy y compris na basne mi ba ba kuluna bolingo allez ah à soulever point mon capital bon ba lobby oui hein pour à to ko meka tu sais na meka ça bango soupe bangai ba la cuisine prochainement il faut to meka voilà au moni soit un mois si misapité bofa ata kata boîte zo le bando tche na litoi fulene au moneti puku afula raswa zo lia mutu qu'est-ce qu'on peut mo mu pepe ka mois douceur mu pepe ya necho pupa na vini souté tche penza qu'est-ce que le lem a kama a ça AVC akena AVC mais comment ce sont des notions primaires ou des notions préliminaires. Nabanza faire etangwa yemba munonga pamba koyembo yemba kate ayemba koyemba est-ce que ayemba okanga soneni mécanicien osani nako caresse na caresse te pour ani pona manier ba bouton radio je pense que bouton radio normalement on a mis ça mais koko tsana kati de pona nga vraiment c'est pas important et ça là nangonga et l'autre côté na pas ba téléspectateur ba ndingebele ya méthodologie ba rejoindre le gars pona nga et important. En tout cas, on a loba à la demande générale. Sauf moi, c'est le bibo. Mais pour Nanga, c'est important. Ok. Maintenant, ma infection, Zali. Nako Simba, on doit pas infection. Non. Je pense que tant que tu sois awa, Nako Simba, on doit pas maladie grave. Nous sommes une infection. Ok. Nous sommes une infection. Ok. Yébape. Chéri pe avant que nae a suko apenda kwa mkozi webi sanya mais ça pas baby que sanya c'est-à-dire moi nda kwa mkozi avant mkozalia basuko la sanya nae ba suko elo sanya bien donc misapiko pona nga e apporter le côté beaucoup pe ko sokisa tandis que l'olem atozu l'olem ya kulu na atozu l'olem ya bois asa afiba moi c'est moi Misapi vraiment, et c'est un exercice et donc c'est pas la peine. L'olem vraiment et les qui n'aura Misapi Koponanga et un aparté. On a Zoloba. Nabanza, Rafloa, l'ami personnel de qui tombe à Ayebiango. Tata ma passe. Yo doit tata, il faut pas être sauvé. Rebire, car au Cissé, na Misapi. Misapi a mouké, au Cissé les camions. Merci de vous émission à Bisso. Dans ce temps, il y a besoin de ici, aux symboliser clitoris. Mais est-ce que soit clitoris, soit le montant aux aussi, soit on se sent que sont mélango. Dès lors, on met le mot n'a pas pété. Tant qu'on n'a pas de chance, n'a pas de clitoris, soit on n'a pas de climax. Bon, mais quand, bon, peut ça à tort. Ok, merci Zakoinda. Ah, mon vieux cool police on à Londres et Indie de Manaka la Belgique. Abacha bibo meka, so bo pese raison te. Ngaite, abacha bibo meka, so bo pese raison te. Eh, Denju Konde, Denju Konde na Londres, étoile filante de Bozalabino et son excellence papa des anges, na que Kalate na fleuve to Zala Zalawana, Nicolas Mabanga pas de chaise, pas de mesa. Parce que Maracuja botama na sambetu ya ngopena ya na méthodologie. La méthodologie toujours en avant, on a retourné à benda étage et dans la rata ma santé.
que vers la fin, maman Nenjora, moi conseille, conclusion, puis moi conseille, na bayayo, et puis numéro de téléphone, moi va dédicace, 40 ans. Conseil, forcer te soko lingaka na oyo batya omisapi te eza yango problème te c'est simple oyebisa mobali no ngai alingi nanga kotyanga misapi te ngai nalingaka na ngai lolemo bie ngai nalingaka na ngai kaka mbala moko kosala na ye mene neti na biso baoyo tolingaka na biso lolemo tolingaka misapi na misapi na lolemo ngai alingaka na ngai nyonso nalingaka nyonso soki yo mpo olinga kolanda no te kowa Basi pam na Londres. Ah, les vieux. Mobala mbinga. Parce qu'on peut démêler. Maman langa Colette ya Nzambo. Na peso ba mbote démêler maman. Balobi sous à des mondika. Mon mama. Mama. Moi ça qui mo mwambe. Ah, maman musala kito. Parce qu'on peut démêler na bana nyonso. Ah, ya. Na pe okoka ya. Na pe la ngope mo papa, na pe mo nani. Ya koka ya fioti ya yo ba kote ya kwebele mwana nene azali usala kitoko kaka yes numéro na ya téléphone eza 10 243 29 31 6 509 10 243 29 31 6 509. Ok, merci Zalampaka Alexis et Fumutoto Dikiseko, patron des satellites TV Zala na Luanda. Maman Bijou de Komina Souka, on a compris, moi conseil et numéro de téléphone. On est balandi. Baye ba peut-être qu'on a conseil tout ça et ba dédicace na baye. Merci pour la parole. Pour nangai conclusion nangai que na bato oyo basalela lolemo soit ou bato oyo basalela misapi nyonso tout ils ont contribué kaka na sentiment et contribué na feeling quoi so nous ça la misapi ça la lolemu et ça la nyonso tout ya na kaka sentiment ka moko donc mingi ya lobezate na opesa mbote na ngai na famille na ngai baza na États-Unis ya na ngai Goda Kwelo ya mami Kwelo Paso Kwelo na pesi petite sœur na nga Laetitia Kwelo na Afrique du Sud na pesi baona Sumbote na pesi de Putunzuzi Mbote na pesi Dadi Manaka umela oh boya osia asa mokina to mona be oh boya yo asala mokina ye aluka pena batu na ye ya ndenge na ye asala bango to mona eto yeba na pesi ba nyos to ngai ba oba ebinga na ba oba ebinga te na pesi bino na Sumbote. Numéro de téléphone est 090 63 82 251 090 63 82 251. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme conclusion à Obakab, Omoni Bandeko, to force nature te. Biso batu tozane mote mibali to kokana karate. Basi pe ba okokana karate. So kutane na mobile moko. Asisa malamu suki seka na osise bokine na osise. So moni abeta deux doigts malamu bokine na deux doigts. Même ma pona basi. Pona ba balinginga kobenga ngezali facile. Plus 243 9 99 52 23 56. Plus 243 999 522 356. En tout cas, ba big salutation à Bionos Bandekoya. Nampanze États-Unis na Bosante, Anor Chimpaka de King, mon petit personnel, Tina Lokundo, la grande. Na Europe na Londres, Mimi Tonga, Oyangai, my twin, Mandi Dijanga Zola, the twin of Sedinam. Na Bosante Cédric Itonga, le jeune mais boss. Yo bandi qui patron qui boss na moi na mke.
tala nanu abasha yo bolanga azoloba na yo rafle aka mon ami personnel nabosani te Issa Botuli na London, le roi de Londres, et Janvier Serrouti, les garçons les plus posés, les drapeaux qui flottent à Londres, José Itonga, Chaingenge, Dede Mbabwanga, Diana Nzuzi Sonde na Luanda, Meu Coração, Euti Gauche to Mwitu, na Banzo Yoki. Bino nyonso tu basalam so bino nyonso to suki salelo te Tito Monchiba leader à Palanca. Ok, merci à toi Ange Kalaka, le silencieux mais capable, l'homme qui vit mieux, hein? Ange Kalaka zala yo nayebi ke uta ke oye masolo kitoko kana flevoana la merveille on a reçu ça moi conseil hein? Fiston Boka, Fiston Boka joueur à Libolo Nangola, zala yo Fiston Boka na Luanda, Zalayo, chez Maracuja, si tu solol, on te solol. La merveille, tu comme une souka, moi pour conclure, conseil, numéro de téléphone et pas dédicace. Ok, merci pour nous conclure. Alors, dans le baquet, tout est très important. Dans la vie, dans tout ça, et ça, même rapport sexuel. Et dans la musicien, les Thompson a combien de parties? Il y a 3 parties. C'est surtout bandé au cité à Liboso, quand c'est au monde à Elo comme Ibali. Et puis na Katka tout le monde maboko. Et puis na Likolo tout le monde l'olem. Na la contrebachaté parce que tout est important dans l'offre, na caresse, na tendresse, maramnio surtout. Alors bateau basala rango, aussi c'est même na l'olem ou tout même quand maboko na vagin en moi si. Tout est très important dans le monde de Bolingo. Alors tout ça, on est bien parce que tout ça a des bénéfices et pousser biso Bolingo et Kola. Alors pour nous conclure, quand on a passé ma sananga Zouma Ntumbambote et puis les jeunes boss, Oscar Diba na pession Mbote, pour nous besoin plus 243 89 89 29 379 plus 243 89 89 29 379. Alors on a bien micro dans solo na ba patron. C'est qui boss Oscar Diba patron. Bino so na bois ki bino te c'est que ba patron te so bo benga na comprendre que émission na zonga na bois kabino. Masala nga Zuma Ntumba tokos. Zuma mobala libandi. Ok, merci. Merci à toi Balobi Ange Kalaka, le silencieux mais capable, l'homme qui vit mieux. Tozala wana te et Koko Lissi Ngazi na Londres, Koko moi sur le bien Pierrot Malanda, sponsor number 1 ya Maracuja. So mono l'équipe Pierrot Malanda ya Olongolai. So mono l'équipe Dadi Manaka na Belgique, na Gare du Midi, dans salon de coiffure ezaka moko. Engamba mobile ozo charge la cha Maracuja à chaque émission. So mono l'équipe banda na ngana mutuchi na makolo ti tokota 2018. So pe parce que méthodologie karaté so tambola to pandra ba province nyoso ato bibi RDC Afrique ti bo mona na ba mboka na bino tout dans to tambola méthodologie par-ci par-là méthodologie sans frontières pour notre tonganda ko étage dans la terre ma santé. Merci à toi Liswandeke cool pas mon vieux to saka wana Liswandeke na Londres et Dadi Manaka di tout à l'ampak Alexis moi ça me pousse maramba bilai donc la saka wana sans méthodologie de Dimitri Azadi sans méthodologie neuf lumière ngala on a oluba ya yebi Azadi et fils du soleil m'a pas sans méthodologie de Bozadi. Câlin spécial à toi Marlène Tessa, la métisse naturelle qui loge le cœur de Dieu merci Mbokani. Tu habites le cœur de Dieu merci Mbokani. Marlène Tessa, métisse naturelle. Ok, merci à toi. Fiston Boka, joueur à ma casse na Libolo na Luanda donc Zala yo to ça. C'est-à-dire babio de Chobenga ozaki yanga poza yanga trésor tout remada. Sans oublier héritier Watanabe. Sans oublier héritier Watanabe boss na côté na représentaki. Ok, merci. Merci à toi les Bogards, Dimitri Bongania et Neuf Lumière, Talaka Bililo Boswaki. On va monter ça là, bien Boswaki na plateau. Méthodologie to Zaga voilà. Sans méthodologie, les ngana to Zate. Bah, Izuma Mwamba, Balobi yo sans méthodologie. Ndio ça. Yo Zuma Mwamba. Olanda mwambia na poani. Zuma Mwamba Olanda mwambia na poani. Zuma Tumba. Dimitri Bongania. M2M. What is it? It's extra carton. Yeah. M2M. Tika mwana bato.
obengisaki ye na resto osombi biloko futi omemi ye na supermarché poni biloko futi obimisi porte-monnaie okapeli ye badolar akomi na posa zonge pa na bango olingi omema ye na kuzu te tika mwana batu 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 Jean-Marie Liboma le gonza du abimaka kaka na buto toye kobimisa na mposa